Touche. Ah, touche. La courant. Yo tout est. Au moins tu as dit que original ba charge Ezoya, bah tu comprends original ba charge ndengani. Ton la c'est pas. Il y a le bien ça tout té. Ça le signal long. Zini ba to original ba charge. Oh, bon ça c'est original ba charge to coup le moi parce que moi mutu moi azate. Toko benni la place à Pembe. Toko la lela. C'est la famille. Mais tant que tu vas le bec, on peut regarder la famille. Il y a respect. Il y a pas de Fukami Zini, pardon. Pas Fukama, c'est un peu que c'est le quoi. On va reprendre. Il y a un commissaire qui maître, Djoubek maître. Zini Kumbi, moi l'homme qui papa la Chine, parce que c'est pour janvier. Est-ce que la Chine va limiter cet été? T'es un point de vue à Zini Nan. Déjà, janvier. C'est très sérieux, hein? Charlotte à Belgique. Ok. Betty Porte, allô maman, bonjour. Naïe Kosenga Bolim, c'était moi nous na finga yo. Voilà. Apa fouti dia zoni. Wana ya condition ba pesi. Atonga batu nyonso atonga pena batu bango yo zimwa sina poto yango balobana te mais balobana na bango balobana na bango abi mais alobsa bino te Chance Tendresse a signalé qui est c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas là de Télélo sur l'Olivier Marambert Victoria Télévision Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana ba mamna na ndenge na donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo kutozo ba news alelo donc le pétrolier de Dallas otoyoka aloba JB Kumaluta le pétrolier a Elbiso Victoria TV donc à lutte continue Victoria certa amen tous ensemble quoi total la Victoria TV où il y a les boss les patrons JB Kumaluta il y a bien aussi là la confirmer nana boboya ils sont tous abonnés massivement na nenga idéologie ba européen botondana bobolanda ba faire ya mboka ya passer par là number 1 na bango c'est JB Kumaluta les pétrole de place tous ensemble c'est là la nenga idosa Victoria certa amen Congo Victoria TV abiso moko tolanda tozua banyuze Congo Victoria TV ya JB Kumaluta les boss tolanda tozua banyuze bala poto bana kin bana Luanda partout dans le monde Congo Victoria TV ya biso moko ya boss JB Kumaluta le gouverneur check. Madame, messieurs, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission sur Congo Victoria Télévision. Eh bien, je suis là. J'ai mis Maïbel et les gros bébés de la presse congolaise. Parce que merci Nagisolo derrière la caméra et merci beaucoup à Moïse le prof. Na machine, à mon boss, JB Kumaluta le vrai pétrolier de Dallas. Je suis là, j'ai mis Maïbel et les gros bébés de la presse congolaise. Maman Belgique, il y a des big up à maman de cœur. Et aussi, merci beaucoup à lobby. Na ado senga depuis la sous papa la Rossetti, Disengo Moka et encore une fois de gros bisous à maman Belgique 4 ans. Boza ebele maman Anna Mokondi, maman la Chine, maman London City. Donc tozawana na mon invité spécial on a outi ko zoyer pena toza ce qu'on a bandal. Outi njili à la bandal parce que Mikolo trop d'affaires mais azongeli monde à YouTube, là me ko fungolanga na invité langa bomona. Il s'appelle Zini Kumbi papa Very. Bolingaka mingi mais c'est de temps bolobi Zini alobi alongwe ba charge. Jemima yambela biso Zini tourner biso ba vraie raison ni celle qui alongwa to sola na papa Very bonjour. Bonjour Jemima Ibele bonjour na ba internaute tout batala biso collège ma bonne année hein. Merci beaucoup. JB Kumaluta les pétroliers de Dallas mon boss et merci beaucoup na maman
Anna Mokonzi, maman la Chine, maman Yvette, maman Yvette, alors maman Anna, maman Yvette Matondo, na Belgique, donc on a Belgique, maman Belgique 2, Yamutema, coach, voilà, conseiller numéro 0, maman Belgique, voilà mami, maman Belgique 4, conseiller nanga dessous Yamakasi, 4 de 4, et merci beaucoup, la maman Godeli Vimushinga Nzamba Béton, Nzamba Volant, voilà, il y a la mystique mère, on a Godeli Vimushinga, maman Pauline Lumumba, maman Pauline Chako. Pauline Chako, merci beaucoup et merci beaucoup na mère Bazati. Belé. Donc papa Francimi à Tembo na Canada vous belé. Mami à YouTube Karine Mokonzi voilà. L'artiste Batouba va consommer solitude. Voilà, Zini Kumbina auto que maman a d'entrée de jeu. Voilà. Au salé émission dans Rose Bonbon, au lobby que au longwe ba charge. Ngas connaît aux sur ce plateau, pesa so ba raisonner et pousser au loba que au longwe ba charge. Donc au longwe ba charge ça tant to sali et le romongo ça je te tionga le roi moi groupe. Donc bolibo ça les locaux pour consulter ba ninga. Maintenant vous comprenez ba charge crédibilité pénale. Considération vis-à-vis de biso mongo. Otala bo FNR a salé mission retour à démarrer. O kenegotoyo a salé mission va démarrer muna. Muna on le gakoto a démarrer zini on le gakoto a démarrer on a monenge. Buzoba moko boye bolingo peneza tetala nani oyo. Jube ga auto salé mission na FNR. Ba fingio. Ka lobi aba le ba n'importe quoi na lobi na lobi. Na longwa déjà ba charge tongo. Tongo muna yebi. Solana muna yobo yebi. Na yebi. Et le bitre solo ngwe ba charge pour la Chine ba musuba obanga le bitre solo ngwe ba charge. Ndoka boyna Karine. Maman opesi Karine ngomani maman ko finga ko démarrer Karine non. Nga eloko ba musuba otemena na la Chine za ba vérité nga na oloba. Neti ba vérité nini? Oh, mais la loba ba vérité belé bien na loba yango bien. Nga na défendre Karine la cause eza normal net mikolo solitude suka na chabeda chou. Ouais yembeli le boss. Makambo. Na ko soutenir yene na ko soutenir Fali Poupa. Aigle, ne na soutenir Ferrigola, ne na soutenir Ibrador Yale, ne na soutenir Bina Filé baza ba artiste amoka na biso. Mais ba délire. Oh équipe nationale serait salagini. Oh mutu moi fingi Karine. Oyo démarrer. Kasi nani pas sala ngoti. Nani? On a nini les gars sala ngoti. Voilà. La Chine ba loba na. Et l'autre hein. On ba président la Chine. Ngana ba la Chine ya nani? Si réellement la Chine a linga Karine, si réellement la Chine a linga Karine, autoriser Karine à sala bablo mswa sala tala. Na auto sala lo mo boya. Karine Mokonzi mi yeba. Soko zara nani na internet. Voilà. Mugolo ko mi yeba. Mugolo ko mi yeba. Nde mugolo omona gozwa yebisanga neti na minute. Voilà. Doana solitude 30 000 à pamba. Ezo matate bande tikale ka bongo. Karine azo sala live moko boyele mswa nga clasher le mutu. Ba kote belé. Tondi ebele. Même ba ka bongo. So solitude ngwana ti. Tout ça la fait promotion. Artiste ke liboso. Ngana loba biloko mususu na ya na sala mission. Na journaliste na yo amiral. Ndeko na biso amiral. Mon ami na PC Mbote. Na sala mission na lobi Félix Tigre alingi Karine bolingwa solo tayi pona ba aventure boye. Voilà lo bakono liboso. Ba tusu ba condamna ko pe ba zini pa ni biloba lo ba boye. Ko sala ke na ko sala tant ba bébé na sala sko de mission ba avec Karine bimena na lobo na ko loba. Et puis ba yo zonga na lisu le tozali. Parce que la soutien le toza sur la Chine. C'est pas bien raison. Bino la race pour maman on va démarrer ko finga. N'est bien ko finga la Chine. Et donc ni chaud ni froid. Donc ça ba fingo ni chaud ni froid. Batindela ba code. Na lobi no so na 20 maman va soutenir Karine. Na autant maman batinda ba ko na ba kombo na bango. Maman Anna Mukoko. Maman Anna Mokonzi. Suka na mère. Voilà. Na lieba mbongo na oboya nguti. So wala mama ni mama. Mama ni mama muto oboya ngwaza. Voilà. Maman Godelive Mujinga. Tozi maman na biso Pauline Chako. Tozi maman Belgique 2, maman Belgique 4. Bakombo ekima. Bakombo ekima. Parce que la lingaka la Chine. Asala pe moi eloko mo ya la Chine ne ba mama autorité bazandi ba na membre baza. Ba obe basale lo na momo ya la Chine. Ko ba rebelle. Bona minute o mami ana poser loko mo we obi ba mo ba yi. Comprendre. Batika ba mbrie ma pa pamba. Un vrai chinois
même yemo Karine alobaki yango en fait ça Karine concert bana Karine vérité sinon malamu yewa bata ba faux compte ça maneti Gilles la grâce fallait rater photo rater mission na biso na Facebook eh ba Gilles la grâce a commenté nga faux avec tous les respects nabi kana wala utsobota aza chinois à se respecter Gilles la grâce à se respecter sera moni nga commentateur oh a commentateur vous comprenez a commentateur mais Zini ba biyo na kata émission lobi ke non on dit que solo la kana blandi no mari oh mais mutu abeba ina kari zela nanu omoni siko biloko on tsabiso na bere kasi tu non tu na makambo loba ki tozala awa tozosala bemission bozo démarrer bana bato tozo démarrer malgré to démarrer lobby réconciliation parce na soni ndenge ozo na soni na makolo na la soni ko na wangante Blandino mari mutalakisa biso Karine Karine alakisa Blandino mari Blandino maman président bonjour to solo laka na moni bana problème na Karine fona tuna na tuni Karine na tuni pe Blandino Blandino bitala wana eza famille boy to bongisa bango ba yi place ba yebanaki to tika ko kota na mamarambu ya bato o biso to yeba na bango te na okota te mais soki na mona leki na télévision ye moko akomi ko tia minute wana na ko baluka pe pour étaler ndeko wasko baluka na ndenga charge te na ndenga Zini ku oza sous charge na tikala pe oza charge te oh donc balondi mazini kubi ba charge le lobo sani Zini wangani Zini wangani te Zini wangani zanon na bi ke muna okota mais Zini wangani Cédric Mouna, artiste charge, lo wangani. Nani X base yandaka. Mais Zini Koumi bat balobi peke non au kolongo no po moniko arrivé à ba janvier po j'avais ba bi ke na émission. Bon bali to ba ko Kim ça mo comme mon Zini a kimité. Réconciliation ba on a Karine et suyo. Biso tant euro soutenir Karine to na kilo. Lelo Karine to pese comme autorité morale. Eza ba charge mbana ngo. Lelo Karine mokonzi. Basali featuring na Kofi Olomide ba pese comme autorité. J'avais azaki pona ko classer les ndeko na ngate kwa za ndeko. Azaki mutu azaki pemé na Karine mon sac mon na leso na pas Karine o ya manga lokola. A ya manga a pesa nga valeur na ngete ke Zini. Nga sigala ko mimela Karine sakite. Jamais Karine la tigala soki kosala so neni non te la batan o ya équipe nationale bango tu bazala ka tongo yo yaka baboya ka okota bango nde baboya ka okota abiri na janvier ngana na côté équipe nationale te ngana sala ka chaîne moko na Karine mokonzi elenga komwe pa Tracy Melinga na pese moto ka zotala ngala Godiga Suka vous comprenez na ya na côté équipe nationale des andeni peut-être na tourner la Karine et place au sala télé réalité Zini avec côté na côté tu vois c'était comme ça vous comprenez donc tout ça on a dit masolo on est masolo c'est les gars il est éclairci à la Chine et puis na mimi ko ebisande bango la Chine marambo biso to salara pour na Karine bino ko sango na Facebook na ba commentaire la tikala mo na deshi no mo ya poto te ba lobela Karine ba obanga lo ba biso donc nous tout ça na bino beaucoup ça na ti OK tous en respect de biso respectera bino de bino ko respect parce que ba mda ko finga yo déjà ko etalinga te ngana ba mamo ba soutenir Karine ya makasi na sola na bango o so Karine ana problème ba mamo autorité ba mère wana ba mana membre ebi bango donc la Chine ba za anonyme ba komana ba Facebook ba ni ba sala rien donc batika ko mema ba tuna ba nenge mobo to ba ngaba no mema ba wana ba ba no soutenir Karine ba mamo cause est vrai cause est pour non sala ngote mais na ote ko ya ba feneka lobi ke yo le kai na live no lobi ke no Karine fula ba tutenga bi to kwa zina ba Karine fula esko na ndeni comprendre bazwa live wana ba na Rose Bombo parce obi ke Karine fula ba tutenga olembi na yo batindela ngango ngako lembo na lobaki za ya nini no soutenir mutu o ngana omona nzoto nini ngana mbongo fuwa ninga na omona mbongo na omona ba millions le be di ba di ata ba otamona ba fali pupa pour la musique mais comment mutu ngana zo soutenir musique azo songo na valeur te ba delinda zo na valeur il faut na lemba quand même pourquoi ba bolinga to ba vérité te c'est notre sœur
soki tolobi ne vérité te motu mosusu aloba vérité aza te toza na posa eloko eza kati na ye wana nzambe atia ya malonga musique délire eza don te délire eza fonction te musique oyo nzambe atia ye wana toza na posa nango epanza na monde entier lobi baadministration oyo baarchive ekotangamaka ata akomala te baage ya bamama mbili ya be bamama tia na mwana te parmi na carrière ya Karine eza na bato moko boye batia ye pwa bakotanga biso eza mpe kaka bahonneur mais soki ekomi équipe nationale basali boye kama makila banini buzoba na buzoba parce que la Chine balina loba bongo te se boa mitema mabe ba mitema mabe vrai chinois parce que mama ana mokonzi to solaka na ye mama kabibi mwamba ba choupette ba mère wana tu ba barbarita mukulu baliboma Karine bazembele batu wana nyonso wana toyebo basutenaka Karine oyo eza pena batiaka bapake na bango toyebi mais eza na batu moko batu ba mibenga la Chine baza ba vrai te ba vrai chinois ba liba o wana bafingaka biso ba faux compte bani un vrai chinois je te dis quel que soit problème on l'a nous même na privé zini tu vois mon eloko no sala ki za bien te mo ba boye maman Belgique tout le temps tu vois mais les lots là donc voilà. Merci beaucoup Zini Kumbito continuer kaka bo comprendre que nazi Zini par rapport ya o nyonso tout était na kolobama bo comprendre ye moko aza ko expliquer batu pourquoi live ezalaki boye bo tika ko déformer likamunenge ezalaki na sens mususu balolango na sens mususu Zini Kumbito meka pe ko changer pour to chuter na biso lelo boye ande moi kaya tana luka nze mongo pe ko le luka nonga tu na question solitude ayebie mo makasi eleki mwa show par rapport à solitude pende olobelango ayembeli boss Abedachou vraie chanson parce que yebisanga sikoyo combien de musiciens au bana mikili na minute au ba osanga même 1000 € même 500 € ba yoka Abedachou la sango ba yembi Abedachou ba boyi Abedachou moni ba ngote mayo mona Makarine sali vidéo c'est grâce mais est-ce que ba grâce wala Karine oyeba na a profiter nango chine ezokosa kosa mwana ba kaka mema ye bongo soki ba yeli solo moko boye ezanga nango tile ezanga nango mutuna makolo bavandeli yango mais makambo ekopesa Karine vilobi makambo ekosala ke Karine lobi azwa mokanda bolobela yango te kolakse mwa nzela po ye ayexika soki Karine aye alobi edeli bino bosepeli na deli bwa mitema mabe voilà bwa mitema mabe voilà malgré biso tokuta na badeli wana biso comprendre yango tama voilà oh Lukango voilà donc hôtel Marampo ba propos retour à Marie-Paul na Kinshasa on dirait yeli pena le phénomène ga makana we rançon conseil na opesa vena na Marie-Paul déjà la minute au niveau we rana na Kinshasa la minute au niveau we razana ngo we Marie-Paul ya moi passer ya lo mutu moko finga fali pupa eke ya lo mutu moko minimiser faire rigola ya lo mutu moko nga boya vibrateur yali tu comprends donc we Marie-Paul on dit on faire un problème nandeli il faut lo bana on dit bien moi problème bien moi problème bo mikanon quoi oyo akoti na Zini Kumbi na kitina mutuka mbala moko na papa very kala una bonne année donc bonne année lenga lekelenga mabe bat baboyo mo tindela ngambongo bato baboyo kotulo otamakambo yebo na ayeba pamela kainta pour ba code te nga pour ba code te olongwa nga longwa te nga za original ba charge tant que président ba charge nga za ba charge monte tona monaki ke petit tona moni petit ouais ba charge ezali mais tona moni petit moka gafele Zini tu peux ka maître ada shidoka bon shidoka za nzoto shidoka ze pananga shidoka kala shidoka lelo te wana beta ken mouvement te oila sini na yo avec de l'eau mon boye muta pese mutu te ti c'est petit Fennec tu peux ka kolobela Zini bongo te akolobela Jubek tonto zoye to tuna bat ba boya to bite to zoye akolobele bongo te comprendre faut respect Karine a photo na ngata na page bande ko na ba même na Kuala Lumpur combien ta Karine a posté on a refula te azwa nini wana kata atinda otikolo bisama mona rolo bate souci na ngeza Karine asala carrière musicale ne akende liboso yebisanga rebo sala le succès
Rebo lelo succès. Te mutu moko pa lobi abi Rebo ayebo ye koyema makasi lokwa Tatana Cruz te mais azaka na chance po ana makambo. Mais Tatana Cruz aleke na koyemba. Karim doit avoir triple. Ala ba chance, ala koyemba, ala mamunyo so la Chine. Et ça vino sur la touche boy. Comment manote na toucher te. Ah, touche. Touche. On touche nga wa. Na toucher te. Moi so touche na ko toucher te. Kende loba. Moi so touche ka Karim boy. Olenga. La courant. Yo tout est. Au moins tu as l'impression que original ba charge Ezoya, bah tu vas comprendre. Original ba charge ndengani. Dans la il y a le bien ça souté. C'est le signal long. Zini ba to original ba charge. Oh, bon ça c'est original ba charge to okuta moi parce que moi mutu moi azate. Toko benni la place à Pembe. Toko la ayolela. Toto ça y a parce que abeda chou. Toto ça film abeda chou. Toto ça film abeda chou. Tolinga ba vrai donc ma mère na biso tolinga. Na ça no to okuta na biso nyonso. Pesna Félix ko ko. Félix kota boy. Ba to okuta na biso no to mona ke. Oh, akota neni. Ah la Chine ba bisou ba bisou. Fini ko kendete. Zinanga kimanga. Mais yo c'est là yo ba propos no lobe au confirmer na ba émission même ya muna même yanga ke zinya lobi Karina fula rabatute alongwe ba charge. Mais tu as vu c'est original ba charge vrai zoya to ça la film to banda film ba ba ke. To banda ba film. Film to banda abeda chou na nzembo Karina zoyembela yo poza mundibu. Mundibu te yala alibani te ça fala kata suki banini. Il faut la kata suki siko ko kata suki. Zini kumbi omoni ambiance bat balinga ngo mingi. C'est la famille mais tata tu ba le bec comprendre que la famille. Il ba kata qui est dans la suspension. Il pas ya senga fuka mizini pardon. Pas fuka ma asenga na opexelo ko ana. On va reprendre. Yo a commissaire nani maître né, Jubek maître né. Zini kumbi moi l'homme ko le papa la Chine parce que t'es pona janvier. Est-ce que la Chine va limber cet été? Tes point de vue à Zini nan. Déjà janvier. C'est très sérieux hein. Va limber c'est Aluka billet à Teno pas Charlotte en Belgique. OK. Betty Porte, allô maman, bonjour. Na yé ko senga bolimbi c'était moi nous na finga yo. Voilà. Pas fouti billet zoni wana ya condition ba pesi. Ngalo bakini ko limbi c'est ça un problème pas ko limbi ça mais ba art obimisa. Yo kasi ba biloko abimisa na. Ata ba gel show. Ata ba ne ba se ba comprendre la petio a mutu mo mabe. On va prendre. Bimala Karine, ngala bimala Karine a comment na ba niveau wana. On qui sinon ko tano janvier na ndeza que Karine a rolala a ko bimala. Bien. Ba janvier bazo ba chance. Ya bato batala biso ngana mona batala biso banima ka fasi. Moi ya salika émission le bimaka mu. Merci beaucoup. C'est la famille Penda va commenter comme ba commenter. Bon ma vérité, so la Chine na so bika ba vérité. So bika ba vérité. Dans son bika ba vérité. Dans son bika ba vérité, moi on fait sa conseil te lo moi bango ba lingara to lo ba kaka o to lo ba. So bika ba vérité. Maman na wen. Ha. To pesi mbote. Salut maman, c'est gros bébé de la presse. Tous en direct hein. Donc biso dans la cabo donc c'est la famille. Voilà donc pour nanga bokota. Te battu ba parce que moninga bat pandolo banga minke ngam na très nzo na très te. Voilà. Ngalo Ozo solana gel titan. Arina rotongo yo pa Jaël maman. Atonga batunyo, atonga pena batu bango. Yo yazu mwasina poto yango baloba na te. Baloba na bango. Baloba na bango, abi me alobsa bino te. Chance tendresse a signalé qui est tendance à bengi généralement. Mutas nyanga ya tendresse te. Ngamoko comme la bête tendresse no bozo komone pana. Yo zu komone pana ngala beza yete sko ngama komone. Tango yebisi ngalo yebisi ngake, obi ke yebisi ngai. Oh, so que lo mo ngala kosa te, ngala kosa ata. Non, ngala kosa te. Non. Na makamuna biso bibale. Buzoba wana komi ba buzoba fene komoni njube omoni zini kumbi alobi ka longo ba chose mais mamba Karine a kolobela. Merci beaucoup na maman nyonso balinga. Maman na équipe yango ezongi vrai ba charge ezoya o mona ba film ezobanda. Na ngaka bat ba mona boy. Bat ba mona boy. Ouais. Il faut un défenseur. Donc biso tout. Bon mona bon sinon après à to kende place wana tima poulet. Daka sinya uti ouest. La télé réalité a boye bozango kala. Poulet moi. Ensemble yo. Lals. Soit micro na to kende o descendre.
Voilà, merci beaucoup na Gemma Ibele. Donc merci beaucoup na Batutu Bolinga Zini comme papa Veri nous sommes là et merci beaucoup na ya Paul Ventour et ma fouille là. Merci beaucoup na Batutu. Il y a Blaise Nsega les Bogards de Sotougar. Il y a Trésor Botété Aza. Maïs a des brés dans Moutoulimon, Moutouliker Pazali. Donc, tout Bolinga Zini, papa Veri. Pour peut-être un moment, un chocolat en forme, en forme chocolat. Azagi na day. Maman choupe ta donc tout Bolinga Zini, papa Veri, nous sommes là. Té Babenga yo. Babenga. Biso pesa sous numéro, tu vas te remettre belé dans le répertoire. Ah, donc, voilà, merci beaucoup. C'était avec Zeni Koumi, papa Veri. De combination. Maman Anna Mokonzi. Maman la Chine. Maman ni maman. Maman Anna, elle est un gros bébé pour la problème. Il faut déménager. Il faut que GB ou soit. Par 24 heures là. Des fois. Maman Anna, j'aime bien. Quand tu es la Karine, il y a Belgique qui est place moi, je vais y aller peur. Tes maman Anna, il y a là nous prenons. Maman de cœur. Ya. Comité Claire Hollande. Patrice Lumumba, tout le monde de la Lingarabi. Na Lingarabi trop numéro, na pèse numéro na émission Zinia. Il va boyinga ce qu'on a récupéré. Plus 243 900 63 95 21 donc plus 243 963 95 21 donc voilà, merci beaucoup. Je vous aime, je vous amour. Parce que nous avons besoin de ça garantie. Nous avons coupé moi mon nene. Au niveau de charge, au niveau de la Chine, à la famille quoi. Merci na Gisolo de la caméra. Merci beaucoup na Moïse le prof pour l'image. Merci na boss JB Kumaluta, le vrai pétrole de Dallas. Merci na fan tout bolinganga bokrakanga. Na les labino moi trop, na krakabino moi koleka, na lula blonde ya fort. Donc papa Fosimi ya Tembo. Bosunga bota la main dans la pâte. Papa FMI, hein, FM depuis Paris, bota la main dans la pâte. Ange Koukidi, la main dans la pâte. Bosunga ndeko la bino moi ça langa bien. Nous allons parler de la Chine. On se retrouve prochainement. Au revoir. Bye bye. Bisous. Je vous aime. Non mais t'as eu la version maïenne. T'as eu le savoir-faire n'est comme une commande. Les Chines tous se disent qu'elle est artiste musicienne. Abadi carrière. Mais n'a pas de délire, car beaucoup n'a pas de délire, beaucoup de film là. Hein? Maman Anna Mokonzi. Maman Anna, elle dit maman tout à la Chine. Allez, parce que c'est je vais gagner à donc c'est la famille. Donc il y a oui, bah What?
réunion parce que ça débat bando bakero to za kana organisation qui à ce que to banda ce que côté bana na za ba charge to banda ma que to sala makambo goya na 2021 makambo bien mambasika to ko soutenir ba ministère nyoto ndezini kumba lobi fali pour faire gola miso miselo no karina miselo to lobela ngo miselo ne to lobela ngo que to za ba ranki ebele ebele to sala musala 2021 te yo monte ba réunion bandi awa to sala pe promotion ya nzembo abeda jour ko ba ke pele ba omona réunion to sala ma frère réunion to pesa no street ma mtolobi na réunion banda réunion mais ba poulet zali merci ba tout soutenir biso ba tini mbongo ko ba charge to banda ba mama autorité Maman Anna Mokonzi Poutine donc les réunions c'est fait dans des ouais ça va c'est la famille donc c'est la famille donc tout fêter parce que des autres les marabouts des autres à Djoubek tu vois et ça nous mène six passions Djoubek nous donne des autres et puis Fenech nous t'a à Djoubek ah ça des missions parti par là biloba lobara et ça la comprendra banda Djoubek à côté ça pas les pas Jimali la Jimini Simba tenir ce banda après bon donc 2021 oh maillot pour les maillots oh donc mais regarde limeki hein oh tolia limeki famille quoi encore la liette banateur aussi ça donc il y a pour les alatés tout déguisé là famille yango to bani ndo ko boni a ti ba ke ba charge yango réunion ha babi la caméraman donc on les mon pas basira ba caméraman yango wa ba caméraman ba sengi passa musana ba mambo liete passa musana les joli ha kana yango to kataka baya ekoki mona bakata baya ngaya yo lingo se comparer na Karine Mokonzi yo pena donc na pour no pena ke la Chine kufa na boule no ke ba charger kufa ba défenseur kufa ba défenseur ba genda yango na kebisange ngaya Scani de Makazu yo va comme Myriam pour la lobby la Syrie Congo Licolo télévision signata atina lumbashi tina la lumbashi ngana be loko ezarani décision parce aussi voilà va dire va comprendre que les besoins de longité va de loko azote les zoni lisusu en maison ni lisusu en ba bien ba ko sepela on se na ba pas toi besoin de télévision tout le monde na télévision comme aigle mais yo en kana fita ma mo sala souci aigle yayi nan ken tien ya la suba fali ta ba biso ne ba recruter biso mi lo fali ah ba biso donc ba monde a ba recruter ba mo c'est que ba moni capacité zili ezali moniteur ken bien ba be manem suna na be sergel no sa be sim donc caméra ah yali alingi mo sa caméraman wa na yebite oh nini on ya nini on yebite ah oh ya nini ngaya ngaya limo zawa ngaya ngaya Scani de Makazu mani ba ba ka to ma et na photo pas moi soumango beni zoom pas ah c'est quoi eh je
Belle, mais belle. Hein? Si tu téléphone, tu Nous autres, non, horloge. Elle a qualité. Ça va bien. Non, on va dire là. Yazini. Il s'est mis au pied. Dans la zini, cadeau, pas les pétroles. Abi, c'est là, on a. Le pétrole de l'eau, ma poche, à ça, là, c'est là, Oh, ton côté, on va plus au moins. Ah ouais, charger un peu en câble. Charger un peu. Charger un câble. Merci les pétroliers de Dallas. Merci beaucoup. La cadeau de la caméra, merci. JB Koumalouta, les pétroliers de Dallas. Caméra, donc, il y a 10 que dire. Il y a autre carte mémoire. Parce que nous, on dit que Génima a fait ça à la caméra. Et ya kala. Oui, non. 32 cigares. Ah bon? Non, vous avez 32 cigares. Vous avez 32 cigares. Et là, ma fille, la 4. Hein? Là, ma fille, la 4. Là, ma fille, merci beaucoup les grands pétroliers. Déjà, on a un niveau de honnêteté depuis la carte, on a dit on a dit que c'est je m'appelle côté wana tanga bapati na mo pa jema kala na mo je me les pétroliers. Chaque personne ni les pétroliers. la qualité image là il t'a pour la télé c'est une image. Comme nous le c'est d'ailleurs nous sommes là pour finir on peut comprendre. Du coup la chaîne moi parce que depuis merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. La mec qui donne aux pauvres prête à les la main qui donne prête à l'éternel. C'est lui qui donne aux pauvres prête. C'est lui qui donne aux pauvres prête à l'éternel. Vous appelez ça Babola de Sarah. Mon bolaza, na lingana na bazangi. Na caméra. Boza mobola. Eh, mozangi te. Mozangi ngwana ki. Ah zangi lo. Wa zangi mobola. Dans la caméra. Na zanga ki, na mozangi. Jibe Koumalouta a sali les nécessaires. Ya keba na carte de moi. Keba la carte, l'homme la carte. 32 cigars qui ça $40. Oh, original. États-Unis. Donc, on a charge. Nana des caméras pour les mois. Nana 600 et puis na su oh ce que tu nous savons on est aéroport on a pause. Vous doyez battre le droit. La caméra même beaucoup tâté. Mais là non. Merci beaucoup JB Koumalouta. J'ai même un audition. Un concert peu mimi na yo. Merci. Voilà donc la balobi hein. Ouais bisi DJ akata musique. Bo kanti pe na bière. Lo ba bina na imsa ya mwana. Ya mwana to DJ lo bipo moti. Mama ali akala musique. Ngaya yo. DJ ali akala musique. Scani de Makasu. Zinigomi. Scani de Makasu asali zuwa. JB Koumalouta. On a le Scani de Makasu. Pesa
C'est un peu c'est quoi bis. C'est bis, c'est bien. Bon, tiens, il y a la bis. Scali de Macas. Comment kala? Aïe aïe. Il y en a une là la bise la binomo. C'est bandit. C'est toi qui vas signer. C'est toi qui vas signer. Scali de Macas. Neni na osani de makazu ngaya. Ngaya. Comment? Regarde, ce gars-là, qui va la gagner? Ngaya. C'est JB Koumalou dans le pétrole de Dallas. Là, le télévision sur le Bisso Marambert. Victoria Télévision, Victoria TV. Et il y a mon papa, il y a ma maman, donc total la Victoria TV, na nenga ilusa na nenga makamu. Pour tous les news à l'élo. Donc le pétrolier de Dallas, Toyoka Yoka, Aloba Loba, JB Koumalou dans le pétrolier. À Elbiso, Victoria TV. Donc à l'outa continue, Victoria Certa, Amen. Tous ensemble, quoi. Total la Victoria TV. Il y a les boss, les patrons, JB Koumalouta. Il y a bien aussi la confirmé. Nana Roboya. Ils sont tous abonnés massivement. La nenga idéologie européenne, Botonana. Bobolanda va faire Yamboka, il y a passé par là. Number one, c'est JB Koumalouta, les pétroles de place. Tous ensemble. C'est la nenga idéologie. Victoria et Certa. Amen. Congo Victoria TV abiso moko tolanda tozuwa banyuze. Congo Victoria TV ajibe kumalota le boss tolanda tozuwa banyuze. Bana poto, bana kin, bana Luanda partout dans le monde. Congo Victoria TV abiso moko. Ya boss JB Koumalouta, hein, le gouverneur. Check.